Batata, bamama, bandeko waboli, mbote na bino. Boye malamu na lingala motivation. Nazali Patrick Chimanga, tata ya mayanga. Mwana ya mama Christine Kala. Lelo tokopesa toli na bayini. Anto, tokopesa conseil na bayini. Tango yo ozali kongenga mingi. Ezali pe tango ozali ko kreye molili mingi. Nto elilingi ya monene. Ezali kotambola elongo. Nto etambola kakaka ensemble. Wana ezali lifuti ya nyonso oyo. Tango bato bazozwa lolenge songolo nto pakala ya bwanya nto ya mayele. Mayele wana nto bwanya wana tango mosusu ekoki kozala makasi mpenza. Ezali na bwanya nto mayele libanda kuna oyo ekoki kaka kopesa yo kapasite ya komona yo moko nini ozali capable ya kosala. Sikoyo motuna to question mpona ngai ezali soki nalingi nakomisa système songolo to système pakala ya ngai, soki nalingi kosala structure moko ya monene mpona ngai, nazali na posa ya bato nyonso oyo bazali na structure batosa oyo ngai nazali koluba. Nakolinga te moto ata moko na structure na ngai alobi mpe akanisi nto asali ndenge ye alingi ekoki kosalema bongo te. Sikoyo problème ezali tango yo ozali kozwa lolenge songolo nto pakala ya mayele nto ya bwanya, ezali pona yo moko comprendre nini ezali ba potentiel na yo, nini yo okoki kosala na mayele mpe na bwanya oyo yo ozwi. Alors basé na wana na sima ya ngonga nto mikolo ke bwanya nto mayele ya solo nto message ya solo ezali ya kokabola na bato mingi nto ebele na mokili mobimba. Na banzi ezali bongo ti lelo oyo. Ezali na lolenge mosusu ya mayele nto ya bwanya oyo bato balingi te. Pona nini balingi yango te? Po na sima ya kozwa lolenge ya mayele oyo nto bwanya oyo mpe kosalela yango mpe kodevelope yango yo moko, mpe kosalela yango mpe kodevelope yango yo moko, moto ata moko te akoki kokontrole yo lisusu. Moto akoki te ko-influence yo lisusu na pete nyonso. Pona nini? Mpo yo moko ozali komona mpe comprendre nini yo okoki kosala na nini yo okoki kosala te. Ozali na posa ya bato bayebisa yo nini yo okosala te na nini okoki kosala te. Nto yo ozali na posa te bato bayebisa yo bakapasite na yo. Nto nini ozali capable ya kosala, nto nini ozali capable ya kosala te. Oyo ezali lolenge ya komibimisa ba qualité na biso na kati, ba potentialité na biso ya yo moto, ya ngai moto, ekoki kozala ya moto songolo to moto pakala. Ba capacité nini? Ba capacité ya komilobela yo moko. Koloba oyo ozomona sans kobanga moto songolo to moto pakala. Soki yo orealize ba capacité na yo, ba potentialité na yo wana te, kati na yo moko ya nini okoki kosala na nini okoki kosala te, bato misusu bakoyebisa yo yango. Bato misusu bakocha yo na kategori wana oyo ya bisika bamonike okoki kozala utile pona bango moko eno pona yo. Kasi
oyo ezali te oyo nazali kokanisa ezali intention to objectif ya yo to ya bato ko vivre lolenge ya bomoi oyo to na vie oyo na mokili oyo nazali kobanzaki pona biso nyonso ko vivre bomoi oyo to vie oyo elingi kolobake ozali na droit bisika nyonso droit ya komilobela yo moko as long ozali kozokisa bato misusu te na koloba na yo wana alors oyo mayele ntobwanya ya mobimba oyo soki osangisi yango na nzoto na yo ekokomisa yo système na yo nto ekokomisa yo complet ekokomisa système na yo complet yo okozala moto ya makasi yo okozala moto ya mayele na bwanya yo okozala moto oyo ayebi nini akoki kosala mpe nini akoki kosala te yo okozala moto oyo azali na nzoto na molimo ya makasi wana ezali bakombinaison ya solo oyo esengeli yo ozala nango na vie na yo moto ata moko te akosakana na yo moto moko te akoutilize yo moto moko te akomanipule yo alors pona kokoma moto ya lolenge wana to lolenge oyo esengeli yo osala oyo ya liboso collecte to zwa lukabwanya na mayele mitangisa yo moko mpe tangisa bilenge to ba jeune sikoyo neti ba université ba école ba orphelinat ba communauté donc bato nyonso na mokili na objectif ya kozongisa to pouvoir to bokonzi epai ya peuple pesa peuple pouvoir zongisa peuple pouvoir na connaissance na bwanya na mayele bato misusu balingi ngai te nayebi yango bato misusu balingi yo te oyebi yango bato misusu balingi maye ozosala te nayebi yango malamu kasi wana ezali kaka lolenge ezalaka kaka ndenge wana tango yo ozongenga makasi ezali mpe tango ozokreye molili to elelingi ya monene ezali mpe ezalaka kaka bongo etambolaka elongo to ensemble wana ezali prix a paye nto ntalo ya kofuta mpona nyonso oyo ntango ozokende libanda mingi ezali ntango yo ozali expose na nzela ya bato ya malamu mpe na nzela ya bato ya mabe wana ezali kaka ndenge ezali mpona sikoyo oyo ezali lolenge nalingi koloba nyonso oyo nazali Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga très important mpe tomonani mbala nsima merci goodbye.